Omo na événement qui ndenge nini. Non mona mamba faire à la lo ngende yemo. Ça le ngende. Ya solo. Na mona ngende yemo vike ya tika nchiki moi avant. Akenda wenge 4x4 tout terrain et le yenge on est pertiba moi mambo. Batu babio ya retard faire abima liboso boye te kakima nchiki leba masaba di nchiki ya bula ndule uzoko boy ya bule no ndule siko mwelo mo boye akima ki wana ekanga elelo namona naka mamba lo nyonde moko on mona ka mabe pas faire pour défi à martyr to ebike ça plein. OK. Wana yete mutaye nango ya kuti yete mutabandeli biso martyr yazo donc yazo azo beta kaka nde bandeko ne o balandisi pe ba l'équipe ba beti donc yete mutabande on toyebi que défi ya martyr ezaka plein yes ko na sentir yonde ye moko asi yoteka otonde sa martyr bongo faire na Congo wa yemba koleka nani batutu ba yemba na bango bien yemba bien na ndeye na ye ba ninga ne pe bandeko ne pe ba collègue ne pe ba yemba bien na ndeye na bango aleki ne mutu te faire ali mutu te so yo yebisa biso ko bango ba yemba te ba cha micro bo e public yemba kai po bana batib bazande na batib ozo comprendre so i bana batib te ba ko cha micro na batu te ba ko cha micro na batu te po batu ba yemba ni ya katise le ya kobeta na imika nanyo yo zo comment malgré c'est le abeta te fallait abeta ne mais ba biloko ngo ezala na oka bato ba bongo bazanga na bango te zo comprendre a chaka espoir beta Yanson est déjà Yanson est yemo sa traita vieux jaloux bon sikoto ba yemo faire ça traita de vieux jaloux bon ba hello ba kama hello ba liba kama bayebi ke ya zaka jaloux nde bango baloba nde basala ba clip ba cha figurant moko bo abimisi fu elongia vie bayebi de vie à jaloux bon pour ni ba osala en polémique ba olobela on pas comprendre gars Joubele sa garçon suisse médecine Danilas koni mobutu oyebisa national golf aux États-Unis oyebisa Manix et Mabina Kistope oyebisa oyebisa honnête ele oyebisa Milanu audace oyebisa Bonjour, bonsoir, on a internaute partout dans le monde à travers Concept Touch TV, la chaîne d'actualité. Merci de la confiance, fidélité, Nabino. Alex Ngandou, mon amour, les Benjamin de la presse, mon maman, autrement du monde ensemble de votre serviteur. Nous allons toujours en apprendre au sein de merci de l'encouragement. Vous continuez à partager ma vidéo, ma commentaire, ça l'a toujours bien, vous partager. Et puis vous s'abonner massivement à Concept Touch TV. Un grand merci à Merdi Kaimbe qui est derrière la caméra, chef Enek Mokonzi à la réalisation. Merci infiniment. Na maman fille, maman Masolo, il y a papa Audace, Milandou, big dédicace à toi. Mon président Jacques, depuis Evry, les rassembleurs de tous les Congolais, la 4 Evry, président Jacques. Merci infiniment à toi aussi, Romy Missimi, chef du gouvernement. Big dédicace à toi, mon vieux Patrick Trifazé Courant, à la Chine. Un grand merci à mon vieux Guy Bokopolo depuis la Chine, Otalabiso. Merci infiniment à la boutique d'habillement. Bijou Molato na Kandakanda AD Circa Savubu Megatop et Papa Blaise Micho na Inza A63 Megatop et le sous na Nyango numéro 197 référence à Ré Major. On a tonton Toubo qui est vraiment besoin de clash chic. Merci infiniment à toi aussi Miguel Tenok Troupe depuis la Chine. Je pense que la bataille pour Monique est tous énervé Neymar ou tous à la renée de temps à autre tout solo toujours pour la musique il y a Congo le loto solo bon mingi concert il a fait rigoler le 24 juin. Tu as un point de vue par rapport à l'événement Nengue. Les merdiques quand même même langage.
Fongola on a son invité Hervé Neymar. Bonjour. Bonjour Alex Ngando Mona Moulouba. Santé. Ouais, super bien par la grâce de Dieu. Voilà. Le 24 juin fait rigolo à Stade du Martyr. C'est un week-end. Tension on est au la bon week-end kende. Ege nora nezo kende. Ndega ezo kende bon, ndega ezo kende. Lelo na landa émission mongo na éviter sur na rotanga comme chaîne na RTGA. Émission moi les gars tourne à 9h 10h comme ça. Comme on onde bunga. Batu pe banda pe ça va vie na bon par rapport mais na mona onde batu ba critiquer onde campagne na eza na moi bien te. Onde ba fiche na affiche fixe zo représenter événement en ezate na vraiment bilo ande moi. N'est-ce que yo tango yo ki bongo na yo moko pété ke mona mboko tambolaka na banzela o mona événement ke ndenge nini na mona mamba faire ya la lo yengende yemo ça lo yengende ya solo na mona ndeye mo vi ke ya tika nchiki moi avant akenda wenge 4x4 tout terrain et le yenge on est pertiba moi mambu voilà en vérité na yebisa boyo monte batu balanda banchiki wana minaka betaki après ko musicien batu ba bio ya retard faire abima liboso boyo te ka kimanchiki leba masaba di nchiki ya bulandule zo comprendre ya bulelo ndule siko mwelo mo boye akima ki wana ekanga elelo namona naka mambo lo nyonde moko. Mais bon, alors, côté promotion, parce que tout le monde a marketeur, ne bazo tambola na banzela, côté ka billets déjà, ici sur des bâtiments plus de 50 000 billets, nengo mona bon, il y a des stratégies, moi bien où il fallait qu'on a pas point de vente. Des applications stratégie, et pas comme ça à attendre bâtiments sur basala, il peut faire na mwelo nemo ya sika, au peut bo sentir, et tant que comme qui moment où la faire ya sala qui boye, vous comprenez? Tes gens on m'a bien, tes bien, ce peut pas te qui bongo, ça va bien, bien. Ngana za contre été ngana o zelande mjour ngo natala makambo mais lo na mona ka mabe pas faire pour défi à martyr to ebike za ka plein wana yete mutaye nango ya kuti yete mtabandel biso martyr yazo donc yazo azo beta ka rande bande koné o balandisi pe ba l'équipe ba beti donc yete mtabandel to ebike défi à martyr et za ka plein yes qu'on on sentir yonde yemoko. Ah si, tu es autour de sa martyr. Ah ça c'est mais aujourd'hui on a focalisé trop na chant. Na goyemba danger. Les artistes il faut yemba la biso quand même promotion mambo plaisir ça mambo ba fan. Bongo faire na Congo wa yemba ko le kanani. Ba tutu ba yemba na bango bien. Yemba bien na ndé na ye, ba ninga ne pe ba ndeko ne pe ba collègue ne pe ba yemba bien na ndé na bango wale ki ne mutu te. Faire ali mutu te. Si vous avez des amis qui ont micro public et pour bana batib bazande na batib vous comprenez si bana batib te ba rocha micro na batute ba rocha micro na batute pour batu ba yembani bon yepe soza na batib ba cha micro ya na problème te alongo la ba complexe wana soza na batib a cha micro donc so ibande ko na ba lega ba cha ba micro ba yemba pour bazana batib vous comprenez. Pourquoi banda boye ko yemba public de bando yemba les sala rapé et sala rapé chanteur mo pe plaisir à mon akebilo ko na ye batu bazo yo kango o ka artiste pas un micro na ye à chango vers ba fanatique voilà donc ya tike lo kona ke ngana ko yemba ko le ka mutu te yemba ne ka bien obete c'était ko yemba pour tourner c'est ngande ba fanatique bazala quand même motivé. On a ce qu'il faut s'intéresser à les fans à faire les Gaulois, la bonne musique pour motiver pour qu'ils ne kuna. Temendou lango pe les alano ka te ba fan ya ba Gaulois ka mbaton disaka ya fali pe ba warrior ka baton disaite. Ba Gaulois pe ba kota ki ba ya otala soka otondisa toi otondisa te ba salaki. Ba sala pe ba vidéo na bango ya faux pour ba publier. Vous comprenez? Les arabes donc ba warrior pe ba zana bango ata ba lo bateke biso to ba warrior pour ko bangale mususu ba Gaulois ba attaquer bango zo comprendre ba zana bango pe ba meli na bango ngenge pour ne ma mo ezala tango yo ka salimpia ka bo ba publier bana yo ati Gaulois soka yelo ko na bon ça mi bientôt publier hein ba warrior on va publier donc ba warrior pe ba zana bango mais attends yemo za ande siko nde na grand public oh déjà ba zale belé
ba remplir ba po ba warrior ba na ba mingi te musu ngana warrior na ke kuna ndepe yebe ya fali pe ala ngana golo na ke kuna ba yaki na ba ka ba mike mo boyo ba koki ko sa pe critique na ndemo boyo bika réseaux sociaux ndé koma a chaka esprit doze la jour ngo doze les jours ngo le 24 juin et commis date moko nde bakino bazolo ba date moko ezo créer ba makambo belé par rapport à concert de tout le monde, frère Didier Lacoste, qui a na terrain municipal à Massina, père Naïwe Ranson, à Biblia qui a eu un concert na Kinkole, et tout le monde a réaction à fan, n'engue pas tout bon Kenela, ce qui est important, il fallait qu'il carbati a fait remoko, concert ouaneza pour nous intercaler, on va faire aux endroits normal. Didier Lacoste assis là. Hein? Didier Lacoste est assis là. Ok. Abete eloko te na mboka banda ba mama nzoto na ye wana ayebi ke fere par rapport à ye alinga te par rapport ya fere ye azamuki adimi so akodiembela ne pe mwana mai na ndenga idéologie tant musu pe so remplir na ye pe nini municipal pe ekosa pe ka loba ekosa pe ka beti so eloko na simale musu simbi ezongisi oko maisa ngo mabeta fere so ayebi ke ye aleki na ye ka ye c'est quand on dit ça il y a fallu pe biloko ngo ya katisele ya kobeta na imika nanyo yo zo comment malgré c'est le abeta raté fallait abeta mais ba biloko ngo sala na ka bato ba bongo bazanga na bango te zo comprendre a chaka espoir beta Yanson est déjà Yanson est yemo sa traita fait vieux jaloux bon siko to ba hein yemo faire ça traita de vieux jaloux bon ba hello ba kamo Hello, bon, va liba kam. Bah, il y a ça jaloux. Ndé bon, va l'obandé, va sala, va clip, va cha figurant, mon robot, misi fou, l'onyavier. Bah, il y a des jaloux. Bon, pour un y va en polémique, va au lobélan. Pas comprendre, gars. Bon aussi, quoi. Na commentaire, t'as via des vieux jaloux. Dans tout le basque honnête, il y a beau rançon les actes jalousie. Des jalousie, pour via les en cop, on a beau se via sur cop et jour, on a pas obligé pour na so journée ba pêcheur so nini yo fo beta so via boya mbongo vraiment aya via go boya la te via bonga na mindule nenge mabele lisa yemba o comprendre via bonga na mindule donc so ba kuta na mbongo mo boy pona mindule fo aliango ya na ngote ke via za jaloux mais ngana lobi nde bango si ba traiter via jaloux si go so ba mo universal le ka bongo pona ni ba déranger bango pas comprendre les gars que to chaka na clip parade ya jaloux yeto qui peut na bisote ba betika karate via ne jaloux te via lugali konda na ye pour ngapende na bo so na so cop moi le 24 ans na ngape na cha banderole na so za fait musicien quand nde na za boye kaka bo mambo ekipa bo cop net copie mbarate avenir na teka pe bilambazi bo so ba bina ya na présenter ba tenir na nga tout ça ba mode asika payer mais on yo teka bilamba on ezak ma mususu on ezak ba mourir pe ça ba oya bamoura sa pepe baotika martyr baye wana balinga sa pe muna mutu alandela ko ya linga mais olobi mamo bamoure asap total ndeko na biso musiki ndingu ba video azosala mikolo ba miso to ça mais wana sa père à léopard quand même théâtre kendela ngo ba poto koke poto eza nango ka idéologie via zo mona ba chaku bato ba makelele mo ba koma ba statue o kakangami amona ki jemo boy po yango te za ki saper azala na yebi nanga te na ete ba saponde kendila ba mema ba ona code musu bato ya théâtre ya sap ba ba kenda na idéologie ya bato ya théâtre ya sap bon musique ndungo ya saper yo so mona musique ndungo ala ti bien net alignement o na nango boy musique ndungo aligné muze ti botala kayeti na ba TV si mukolo sa daichu atika ko so idée te mayelo yo sa na alata bien te alata bien aba yoji bo so lati yoji nde o lati bien lata yo jongo pe za bien lata pe yo jongo za ya taille na yoti lata yo jongo pe koko muze ana de na pana taille azana na pani ya taille ngana telema Kolamba pe akataye mon frère. Comment ngana ye ngana za awate na dona osala émission na casquette ya saper te. Ozo comprendre mais ngana koline lamba. Ozo comprendre ngana koli de petit frère ya papa yeye yitombuta nkonzo na Paris. Ozo comprendre petit frère ya Gislain Mochwa Chwako. Batunde na solo ba yebi bango. Ozo comprendre donc ngana koli na forme.
dès le bas âge ba mère déjà ba la etsanga bien na pusani ba vie wana ba natangi ba bandi ko la etsanga bien et ngamo na komi na développer idée nous comment comme ambassade à la carte que non là ton tel pour battre musu ba papa wemba oh mais développer pe boule papa wemba pas la taille na boule na it so yo kanga maka la tanet papa wem na boule ga ya papa wem yo peut so comprendre idéologie yo peut développer net ngalelo papa wemba na robo ya été aza icône aza image so lelo na ba Congo so linga collection maman to mona papa wemba pour modelo papa wemba lata ata cerveau signako salata bongote donc comment papa wemba leke na rolinga po papa wemba na image ote to koki ko kanisela ye comme exemple nde lelo mona so boulé kin kestere mené amba mozo mona blouson mbata jeans triple semelle donc il y a collection mo via kangama ina ngo trop oyo yebanaki image bato mais papa we mwana image raisonné alata tout li papa basket pantoufle donc alata tout culotte nini donc nyonso vous comprenez donc yango wana mon frère museki ndingo azosani mais on sala ben misozo fingas na la coste ba blue rebelle to zomona na par rapport pia ba guerre na bango bana yolo lisusu afinga ga la coste niaza na ya finga afinga la coste pour côté la nai kasa finga pe feri ba lebele ba image ezali o mona te ye du fait que ya relieza ra moi passe mais aluba o mission na finga ga feri za ba pesa ga whisky za na kwitse kasi so moni mutolo balika muna sa kwitse seke o aza likambo azara na o déjà abanga ale msuko loba na se ya kwitse sikoyo azui courage a loba comment ye as du fait que relieza ra moi passe so présenter ka moi lokoto a commune na ngambo na yo lobi peso esu mutu muso ya pesi la ra finga ne fere ya na danger te a finga ne fere ye muzeki ndingu bozoye sapeur comédien bozoye peut-être bozoye peut-être sapeur ga beta ga na forme na ndemo te musée ala ta no mabe na ala ta bien te bana ye nanu ala ta bien te kona ba léopard wana batu ba débrouiller na ba pe bazali quand na ba léopard wana batu ba débrouiller bazali bazana bango poso zu garçon logo la Dada Weston niveau ya la tela musiki ndingo te et puis on a déjà taille on a alignement on comprend mnage o azalire o comprend mnage o ya koti idéologie na loyenge te ozo comprend ayebinde ayeba inde makambo ayeba sanga ina banoko mais ba musiki ndingo baba to akele kata no na yebi ete yepa yebi ngate mais ngana mona ye na yebi te so amona nga mais soki na yo se rappeler na yebaka ke l'air nazalaka ko travailler na Big Size Rambo de Cappuccino à l'époque na yaka émission na Kin 24 na mona garçon na Dada Weston na comprenant que ya Dada Weston nde na koma hotel une émission ya Fifi Siwa moi c'est Dada Weston na yebaka place azali soko hotel émission ayebi ke jour ngo ba mbriaka epa batu mo boy na kata Kin 24 akenda ko so la police ayana ba mbila ti na kata Kin 24 ngana zala wana déjà banda ko ya moi ba sapeur mais na mona dega noko azana linema bien tangu pe na komingo mona ye na comprendre so comment museki ndingu c'est pas un sapeur alukaka kwanga na ete mezala na moi difficulté na kofinga mais ayeba ke ba compte sa rendre zala ayeba ngo TVO so ebo sola te papa okuta na mambo mususu nde lifelo vina o poso eba mambo sala te ba mambo so sala ma dans le noir yozo ya na yo bozolo ba mona mais yo ba ozongisi lwango na mulili o batu ba oyeba te mulili te ya kindoki o comprends cela veut dire que ya yo tango ba osalo mambo eza médiatisé te mais yo le mzo ba poème mobo ya danger vous comprenez donc museki ndingu sala boulot na yo ndengo sala wana finga no ndengo finga mais otambola na titre qui s'appelle il faut expliquer à batu que moi je suis sapeur comédien vous comprenez ça la bien pour non la ta bien te wana ta ya bien te
olata ba ensemble la veste au kokoti pantalon tina botte ah bon na éviter ce ba collection ba wa bien bokoye ko la pe à rapace un jour pas maîtriser les matières l'air mususu après des babes to sur la masula faire rigolo à Stade du Martyr faire rigolo à cette émission avant qu'il les États-Unis a bengi si ba vienne ya wenga bi obeta concert pour na ba via wenge a bengi wenga bi a resepela soki bae apparemment peut tout le monde a wenga ngo batu ba resepela na bango na ngote de tolandi ba papier les princes ba lobi a robengi sa wera bongo te fois que luka bango na palais na habité est-ce que les équipes façon ya bien ou que inviter les ba vienne na eto il faut luka bango na palais ka par téléphone pas au luka bango bango ba massa n'était ba viande oh ya les na te fa beni bango bango pe baye so ba viande ba yenga na okama bango se ba somiye ba o bazate bon que soutenir petit frère petit frère za de impoli ah ebi ba numéro bato wana nyonso to ata ba benga na te ba 15 ba 20 ans ata za na ngote po zwango ebi bato ako benga ba mwa numéro wa azu ya JB obengi bango ba vie na o soli tant soupe ba ye na stade biso to eba iteke ba oya to surprendre biso pe alors il fait pas ça surprise te atako pour na surprise pété vous comprenez mais fala sola ka na ba vie yo soli na ba vie te ba vie na yuwenge be esprit offert à comment na lelo idéologie wana ute pa ba vie wana ya bosta ni ba vie ngo c'est que faire alolo baneka na hypocrisie ye moi yebi ke ndena oloba ba vie ayebi ba vie na ko leka ngana yo ayebi ke dimanche ya sali wana ayeke ba vie na ba ya te ane pe na posa ba vie ngo pété ane na posa ba de so ina oui so ala na posa ba vie wana ayebi ndenga ko zula ba vie wana ba mista na ete ya leka na te fa lo ba ke boya comment il faut luka bango soit pour y démarrer car asa il a ta téléphone mais asa li biloko wana nyonso te mais ata benga ba viango so nga wera na ya ka te pour traitant de ave jalo so nga wera na ya te ata ute ala ka yena ba palais na bina roya ce jour andula na ya te so na wera 12 ka te petits impoli au moins ba bilo mususu ya oko finga no mutu mocheno image telega na vous comprenez dans la vie on a tsona talo ba te eloko wana etikala gravé na mutema na ye na mémoire na ye ozo finga mutu ozo traiter mutu oyo azate na ba bien moko ya yo ya mukie wana mutango azana ngo kute belé yo sali siko clip moko boyo chef figurant moko boya bimselo nya viango jaloux a otu na bala exenda kwa faire le we rando somba ba parler faire la ando somba ba parler ma trop atika ba via wingi ba fana. Voilà, merci beaucoup Hervé Neymar qui est déjà vers la fin. Ben invité à faire rigolo à Toeba qui m'a sur Fabrica c'est plus Rebo. Du coup tout le monde Rebo à se retrouver déjà à Paris na mobile na yoba tutu ba ebi nosbi. Déjà concert à faire ça samedi oyo. Nosbi pe kuna na Rebo bache concert ba robeta samedi na bossa ni place ango. Ezara 12 parce que ça la boya ba blog mo ça c'est pe ba makele na internet que ezara ba 12 à musique on ndenge tamolato ezana open normal nde ba na bango pour na bango. Mutu mwa betela nga lisolo Rebo ayine na posandula ngote. Amona ba ndule monde ba tendance ndula ngodo image ndula ngondi net ka moi ja. Rebo ane na posandula ngote nga ebisa inosa papa to sala tatu mo boyo so chema ko na mboka mo po ba benga o yemba ya na oje muketa musuto kozwa mwelo mo. Donc Rebo aboyi na yango ane aposana ngote boke ku gauche à droite te Rebo abona yango ali na été Rebo utabete lisoso ezali na ata fali peut-être non Rebo mais na lobi na yo bo Rebo sola na batute Rebo na ba camarade te basali kasi yo liba bimisa sko audio wana Rebo na bimisa audio wana Rebo sa ela imasa na yeke ye ferete so ikute ya ta fali po fali na ndula fali a rozo apela musu 2 ou 3 4 personnes mo ba yeba ki ete ba découvrir na o ya faire batutu ba ya wana déjà ba na ba Rebo amona yo e porter memele lote yanga esa papa to sa na bisata tu na bimsulo audio ngo so rezalo bimission nga ba clipé ba découvrir nga même ça ba révélation c'est la biswa te za révélation te za maramba solo on a ébiso nga na otinde l'audio na bon yo cham prophète Denis Le Salobi fait rigola pour ça la plein à Lukaï au Kelobani
ye mpe viango alingaka kaka zala mabia viango dalingaka kaka zala ye alingi koleka te vie pemaka mpe te pema mpe nga mpe so na tie martyre na ngai ya bato baya kotala bacollection sika olobi ate eloko opemisi no na ofere otiki no fere fere po asala nini asala plein luka ye boye moto asalisa bato baplein pasteur yango ye pasteur denis le somo na teke image akomi na ofa ekuta comme osala nde bemission moko boye bato bayokaka audio apamba ya ba visibilité sur te ya ba vidéo te mpona mais ve asu na rayon bien te tv mpe kipaka barayon tout le monde anoko neti boye esali mpe bien bapeti mpe bamoni bayoki mwa bien ozokomba sio vie olula nini epa na ye vie deya koma poso akwira la ntongo elongi tout ça donc vie mpe matika aventure wana ve mutu mpa lekanaka yo lingi kolekana te ozala kaka ozala non. Voilà, merci beaucoup Hervé Neymar toshike na biso bato baki retenir nini tokabwana nao mais bato baretenir nini bato oyo bayoki ba comprendre que fere tozela kaka totala soki esimba rebonde aboyaki na ye alobai so ifali bien nani soudide la coste asila azoluka diembela fere po azonga weranson atie na ye po alingaka nde lar bato baretenir makambo wana nalobi vérité yango wana muzeki ndingu saper comédien babiloko bato baretenir yango wana aza moto ya nzala moto nyonso akopesa ye meme ngai nazobule l'air na bonga martyr na obetaka mon cadre ambiance mais faut na luka salle moko boye na exposer ba collection moko boye na luka pe muzeki ndingu en tant que sapeur comédien asaelanga pib vous comprenez ouais ba dédicace ye inkombuta nkonzo les vieux force mbota to siko zali PDG Junior Babachi toujours Nathan na mopanzi na ya PDG Junior Babachi nazomona Air Force One naza ya bato tokotanga kombote mwasa libala namoni Charlène Makanda Chadodo ya tonton Babachi tenant du titre l'homme au grand cœur coach mbota tro ya papi matalatala de juste mukulu namoni éclairage manzengi moser esika zali mbota tro masawana déjà qui n'est pas au moment na babilembo na ye déjà donc ça lit bien na pesi mbote na Christian les boss solo na moni Jigel tola na moni lisusu masa na ngao nani masa na ngao azoki mamgeye azoli na moni masa na ngai CDG fambondo mbota trop siko zali Yannick Vakele donc mbota trop batu ba moi trop mais le roi peut to kotsa moi li sola sap namoni pe frère na ngai monstre de la sap RBK Bokechu RBK Bokechu ya sap ya passe même ba saper mso apoto pe balata faux ebi oui faux mais noko wana RBK Bokechu c'est bon pour moi sap faut osala polyvalent faut bettre à toute tendance ezaka te ke mutu mo kanga makana ba collection ba jipi yo banini olobi o saper te mo pe fo ya rapé blouson bati veste culotte nini ozo comprendre baza pe mko musuto ozwa tanto otanga na dévoiler bango ba saper a poto wana ozo comprendre yo balata na bango faux mais tellement somba moi yo dina e makiye le kaka mokanga makana genre collection. Merci beaucoup Hervé Neymar na to service merci na batuto bazu vraiment tant la biso libanga lelo na l'émission lelo na ceux qui sont